La direction Chabagamela kukuta bongo bayi bazali wana mpona kotekela biso bandeko ya bokeseni
eza na mikanda mosusu atantimona aleki yango na émission mais bino so bozwi libaku ya kotanga yango ezali avantage ya makasi pamba te mikanda nyonso oyo totangelaka bino ezali mikanda oyo mpona bakapasitesolo bandeko balai esika oyo eza na distraction ya mabina ya kati ya kotina mikanda nyonso oyo totangelaka bino ezali émission mikanda ya ye mpona nini pe te na mikanda nyonso oyo ezali variable mpona tolamu na biso na bino tokota bongo na kati ya mokanda tokende bongo koyeba likanisi ya moto de mikanda Chers étudiants, vous êtes l'avenir du Congo et de l'Afrique. Ce qui sera investi à vous aujourd'hui, c'est cela qui fera de vous ce que vous serez demain. Le monde évolue et vous attend. Mais, suivant son évolution, l'Afrique se retrouve au bas de l'échelle sur l'échiquier mondial. Si nous parcourons le monde, de l'Afrique à l'Amérique, de l'Europe à l'Asie, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Océanie, nous sommes tous à la fourchette d'âge de 0 à 100 ans. À quelques exceptions près, il n'y a pas dans ce monde un pays dont ses habitants sont payés par rapport ceux qui sont âgés, par exemple, des siècles, 3 siècles, 5 siècles, il n'y en a pas. Nous ne devons tous dans le même âge. Ezali pour ne permettre musala elomona bino tosala ngo pourquoi jusqu'aujourd'hui l'Afrique est toujours au bas de l'échelle mondiale? Ne crée pas. L'Afrique a vécu la période de l'esclavagisme marquée par l'exportation d'or, les valeurs, les commerces les plus honteux du monde. A cédé à son bonheur et a atteint son émergence à travers le monde. Considéré auxiliaire, l'homme noir n'était pas formé pour son bien-être, ni pour celui des Congolais ou des Africains en général. Mais il était préparé à être au service de son maître, puis plus grave au détriment de sa propre vie, de sa propre existence, de son propre avenir et celui de ses successeurs et aussi au détriment de sa propre nation. Surtout qu'à ce moment-là, les nations africaines n'étaient pas une propriété, n'étaient plutôt une. Voilà que les intellectuels africains sont formés à l'occidentalisme et n'avaient pas de qualité qui serait subordonnée de leur colon. Quand on doit maîtriser déjà en matière d'appropriation, c'est des choses qui sont appelées ces évolués-là qui sont appelés et devenus aujourd'hui des intellectuels. Formés pour les intérêts des Occidentaux, ces intellectuels maîtrisent très bien l'art de leur maître et se comportement très bien à malhonnête de l'Occident. Il y aura même l'air dont il est pour n'apprécier et croire et défendre l'homme blanc et que sans le dernier, l'homme noir n'a pas d'avis. Ou bien même la défense du créateur ainsi que la nature qui nous entoure. Suite à ce qui est expliqué ci-avant, il y a une très grande différence entre les peuples africains et les autres races. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous adressons à vous, l'avenir du Congo et de l'Afrique, c'est-à-dire la classe intellectuelle, les étudiants d'aujourd'hui et les cadres de demain, pour que vous changiez votre façon de voir les choses et de prévoir l'avenir. Un adage africain dit, les tireurs de vin de femmes qui tombent le matin avertissent ceux qui sont restés ou ceux qui vont aller tirer le vin ce soir. Nous savons que vous ne l'ignorez pas et on apprécie un formateur par l'œuvre et produit son apprenant. Or, dans notre pays, avant l'indépendance, les statistiques justifient qu'il n'y avait pas de cadre universitaire congolais. Aujourd'hui, 57 ans après, nous avons acquis combien qui ont été formés et qui occupent de longues fonctions au sein du pays.
mokanda oyo bakomeli biso epai ya mokusuka mozala mpa na Angola alamusi vraiment makanisi pamba te alobi awa nitei nango ayabo maye oyo bakolona na kati ya baetudia lelo ezali maye oyo kosala ete lobi bakwa bokosala mayabo minene mpona tombwa ya balimi na biso lelo mokili ezali kokende liboso te ezali kotomba bamiso babilela lelo atuka monde ondimi ke monde mais monde nini ekeli Europe Asie Amérique monde nini vraiment ekeli liboso pamba te na kotala na mokili mobimba bakontinent nyonso ya bokeseli okomona ete Afrique kino lelo ezali mais nini ezosalaki Afrique kino lelo ezala vraiment na se vraiment ya kolela est-ce que eza mpo bazangi bato ya mayele po soki tolobi ke bato ya mayele baza te tokomona ke bauniversité na kati ya Congo etondi ebele soki tozoka awa na kati ya capitale na biso na bauniversité bato kotanga bazali bazokole bato chaque année population de grade ezali kosali bato bazali kozwa bakonaissance na baaktivité ya bokeseni mais nini ezosala kino lelo ezalaki manase par rapport ya Europe eza likolo totali lelo Amérique eza likolo totali Asie eza likolo mais mpona nini kaka solo bandeko balandi nandimi te bato bakokoye kokomikala na maiko akomeli biso nano lekeli ete Afrique kino lelo ezali na se par rapport ya bakontinent bandeko balandi tokosenga vraiment na bandeko baétudia kobinonene mokolo mokanda koni oyo bakotiaka trilelo yango kosala ete lobi bobisango na kati ekolo pamba ya bokesi mpona kokamba bongo maekolo mpona nini te mabele ya Afrika tozongi kaka na kati ya mokanda mokolo mokanda komeli biso boye soki totamboli na bakontinent nyonso ya bokesi to na barasi nyonso ya bokesi okuta population moko te aza odela ya 2 siècles ya 3 siècles ya 4 siècles to 5 siècles biso nyonso na kati ya bakontinent nyonso ya bokesi to na barasi ya bokeseni tozali kaka na kati ya intervalle ya 0 bamisusu bazwi mwa exception bakomi na 101, 102, 103, 120 mais c'est difficile okuta pourtant na 10 siècle na limite ya zali elingi toloba ete biso tozali na kati ya intervalle de 0 à 100 mais nini ezosala te malgré toza na intervalle ya 0 à 100 biso nyonso mais bamisusu baza plus avancé ya bayini na kati ya mabili ya te ndenge tolobaki ne bandebo eza po tozotanga te to eza mpona nini solo bandeko balandi okosenga vraimen na ndenge bandeko kolanda biso bolanda biso te mpo bokritike nanu ya moboyoka biso toluka koyeba mokomi mokanda mpona nini akomeli biso akomeli biso mpona nini pamba te soki bakokomelaka biso seke mokoli mokanda akonstate mayeboko songolo na kati ya balutte intellectuelle africaine po ti lelo Afrique ezodépendre kaka na Europe na Amérique na Asie mais aussi lota Afrique aza na balutte intellectuelle mais mpona nini kaka bongo kino lelo kala ntina mokomi mokanda omokusukia mozala mpa na mobola bakomeli biso bandeko balandi lisese moko ya biso bakoko elobaka monoko ya mokolo ata ezolonga solo me ebimisaka maloba ya kitoko elingi koloba ete ata tolobi tofumukusu nde akomeli biso mokanda oyo ata na kati na yo ozalaka na jugement par défaut osepelaka na oyo ezali bakoko cadre ya
lobi kamba te bayi ozo kamba biso lelo bazala ki te bayi na Europe na Amérique bazali kosala misali komonisa création na okomona na santé na bango bamédecin na bango baza vraiment mobilisé soki maladi moko se présente maladi wana ezwatakoka ye epai ya misali lekokoloba te mais na kati ya Afrique na biso bazali kotala na badomaine nyonso bokeseni antuka tozomonisa misali soki tokei na domaine ya santé tokomona ete bakisi nyonso à 95% oyo tosalela soki bokono moko se présente pa ya bayini mpona Congo vaccin komutaka libala expert internationaux nde bakoya OMS nde akotinda bato mais biso moko bacongolais tokozwa ntango mosusu na difficulté ya makasi koleka po tokoka bokotrouve solution na mai oyo se présente kati na biso touti komona bavague ya coronavirus ebimi awa ezoleka awa mais totala biso awa na kati ya Congo ezalaki kaso balobi kuna couvre-feu biso ape couvre-feu o vaccin mo ebimi biso ape vaccin moko ebimi o cache-nez biso ape cache-nez mais biso baélite intellectuelle gabeke na domaine ya santé batikali te kodevance baélite mosusu ya libanda na domaine ya santé to basolution biso po totrouve solution na pandémie wana tokodérange si lelo todérange bongo moko solo bandeko balandi est-ce que classe oyo tozali kotanga to connaissance oyo tozali kozwa na bauniversité est-ce que eza vraiment yango ezobangana na biso toki wana tosepose question mais lokola bokomi mokanda mokanda toza liboso na biso mokanda po tokende bokoyeba nini yango vrema bokomi mokanda alingi akomenga biso na kati ya mokanda mokomi mokanda akomeli biso na kati ya mokanda oyo alobi Afrique eleki na esclavagisme eleki na colonisation oyo ti lelo bamosusu babetela yango maboko baélite intellectuelle so ezo yango maboko ntango mondele azalaki nano azalaki na ndimi te kino lelo moto oyo abondima baesclavagize ye na kati ya ndako meme na kati ya ndako dabord kombo wana nano esclavagisme eza kombo etongaka mabe na matoi ya baancien moto moyindo atekama ndenge batekaka lipa na wenze ndenge batekaka ntaba na wenze ndenge batekaka ngombe na wenze moto moyindo atekama mais moto moyindo oyo atekamaka ezali moto moyindo oyo azalaka na bavaleri ya makasi pamba te nandimi te na bino bayozali kolanda biso bokokontribue biso mai bakoko basala yango kino biso ya bino bakoko basala bwato basala likwangola basala maboka batikela biso chimie ya kolongola linioko kokomisa yango kikedi kokomisa yango ntuka kokomisa yango mpondu kosala yango kwanga bakoko nde batikela biso yango bakoko bazalaka na société moko ezalaki bien makasi pamba te l'homme blanc ntango aye awa komi na histoire na yabi ke royaume Congo ezalaki royaume moko bien civilisé jusqu'à moi l'épinier mais biso bauniversité ya lelo baétudiant congolais en particulier pe africain en général pona kimia pe na bolamu na biso nini vraiment na connaissance oyo tozwi lelo kolandela mai o mondela yelaki biso oyo ezali bon kotombola mabele na biso lelo ata buto ya pamba tozokoka kosala yango te chimie bakoko batika ya kolongola linioko kokomisa yango tina ntuka tina kwanga tina fufu yango kilo lelo tozosalela
mais ceux qui ont tali na baloposo abokeseni bazalaka na ba ordinateur tala ya minene lelo ba komisi ti na ba ordinateur portable ya mike oza na facilité autant même na sac otamboli na yango bazalaki na ba avion moso otali yango yo moko kuto kamwe mais tout la ba avion ba komi na yango ba jet moko ya propre makasi tout ça qui na ba téléphone soki zo sonner awa lokola ba ti ampli mais les to komi na ba smartphone oza na facilité ya kokota na ba internet tout pour na nini ba élite intellectuelle ya loposo pembe ya loposo motane ya loposo mosaka ba koti na kati ya komba ya ko perfectionner intelligence na bango ba élite mais biso awa tozali pe kotanga na ba domaine ya bokeseni bande ko balandi tozongisa matondo makasi na mokomi mokanda ya solo bande ko ba étudiant binonde bojiraka bamboka na biso pamba te lelo ekoma po bazwa moto na administration bakosenga yo CV atanga ki wapi azala université nini asalela ki master ne wapi ki doctorat na wapi ba titre wana pamba te mokomi mokanda komeli biso awa tango mopaya aye akutaki ba vraie valeur pa ina biso akutaki biso na balikabo ya kobotama oto bengi na kote ya bapaya ba don ine pamba te bakoko po batalisa maye maso o basalaki ba makwangola balikonga ba arme à feu nyonso bakoko basalaki bankalu banzungu banvungu basalaki bilamba a coton à velours à soie bakoko bakotaki kelasi ya mondele te kaka na likabo ya kobotama pe na ba formation ba wana kozwa na bakikimba epai ya bato basimbaki sekele wana ya komisalela potolo bakatango nyonso moto liboso asalaka mutuka atangaka na kelasi nini moto liboso asalaka monganga to premier ophtalmologue o wana ko traiter misu atangelaka wapi donc ezali kabo ya kobotama o ya botami na kolanda ba capacité o tata mokela te kati na ye tango nde ayena likabo wana akolisi yango nde ya kosala école initiatique na bayeba kobotama na likabo wana yenda kokoma ko encadrer bango ko orienter bango bakoko na biso bazaki na balikabo ya bokeseni pamba te bayebaki mayema so zali kolo ya mopepe na mabele na se ya mabele na zamba na mai biye biso o ezaki pene na bango bayebaki kosalela on kolandela évolution ya période na bango mais tango mondela ye awa a récupérer ba vraie valeur nyonso ya Afrique akei na bango nini o ayeko sana sima ayeko ke la système éducatif na ye na biteni ya bokeseni bande ko balandi et surtout na biso ba étudiant o tozali kolanda émission vraiment oyo mikanda ya boyebi na mokanda o tokumbeli bino lelo voici ma lettre tokosenga vraiment na bino to révolutionner façon na biso ya komonela makambo to révolutionner façon na biso po na bolamu ya mboka na biso po na nini te po na bolamu ya mabele na biso mondela ye asali ba école primaire asali ba école secondaire asali pe ba université toyebi que c'est le programme oya bongisaki école primaire zali période oya apprentissage moi nazali koyekola mais tant to komi na ba école secondaire moi na koki ko sala musala ko yoza pe cadre mais tant moi na koti na université ndenge kaka kombo yango ezali koloba université univers elingi koloba ke moto akoti a contact na univers na mokili po akende bon kobimisa mayema bombami na kati ya mokili na ba domaine nyonso ya bokese na économie na santé na politique na nyonso yango komona epai na bango lokola ba considéraka ba vraie valeur ba don inné o ba botami na yango ndi yango komona ke basala ba école ya ko orienter bana kolandela balikabo o ba botami na yango prévané ba bimaka kaka ba spécialiste na ba domaine nyonso ya bokeseni mais biso epai na biso mondela memeli biso système o wana esali ke mwana na primaire aza moyekoli
Na secondaire azaka ka moyekoli. Na université azaka ka moyekoli. Ce qui te balisi réalité nyonso mibale, lo lenge tozali kotangela awa en Afrique, na lo lenge bato bazali kotangela na Europe, okomona ke bokese nezali vraiment ya makasi. Pamba te kuna ba considéraka mingi ba don inné, mais non ba titre collé. Pamba te moto abota makana likabo na ye oya utaka nango epai ya Nzambe. Donc Nzambe atindaka moto na kati ya mokili po aya kokokisa mission na ye compte tenu ya difficulté o environnement eza na yango. Et tango moto ayena likabo na ye wana nde kosala ete lokola bonzambe kozala bakoyeba ko orienter mwana kolandela likabo na ye oya botami na yango. Mais lokola société ngo ya biso mondele ya boma yango biso awa bato batanga lisusu te to ba orientaka susu bala te selon ba don inné mais comme selon sentiment. Ceux qui na période ba monique mikolo yo droit ndezo futa ba mettre avocat ba olia bien. Okomona faculté wana ya droit bana plein. Po yebi ke soki na bimi avocat na kozwa dossier boy na kosala boy na kosongisa boy na kozanga te makoki ya kosomba jeep. Donc bato bazotanga te pona tombwa ya mabele to ya mboka na bango mais bato bazotanga po yebi ke domaine ngana ki kotanga na sana facilité ya ko manipuler pe ya kozwa mbongo. Solo bande ko balandi. Mokanda oyo ezali mokanda moko kitoko makasi et qui est vraiment ko toucher source ya bolamu pe ya tombwa ya mabele ya mboka Congo pona nini te ya mabele ya Afrika. Solo bande ko balandi majorité ya ba étudiants na biso ba universitaires na biso. Donc malgré oyo bazui connaissance au bazui mais résultat sur terrain foin na foin fait donc négatif na négatif. Pona nini ce qui totali lelo na mikili ya bapaya to kotira to komona mokolo moko te ministre ya santé ya France, ministre ya santé ya Belgique, ministre ya santé ya Suisse, ministre ya santé ya Chine, Corée du Nord, abeli akima mboka na ye aya kozwa traitement na kati ya RDC. Nandimite. Mais contraire na mabele Afrique pe na bamboka na biso. Okomona ndakisa ministre ya santé ya Mali, ministre ya santé ya Sénégal, ministre de santé ya Burkina Faso, ya Côte d'Ivoire, abeli ye wana sui jet akei Suisse, akei Inde, akei kozwa traitement. Mais nini esali ke azala na confiance te ya santé ya ba hôpital za na mboka to ya ba médecin baza na hôpital na baza na kati ya mboka na yi. Aussi lota bango pe batangi na même programme na ba médecin ya Chine, ya Japon, ya Belgique, ya France. Mais nini esali ke azala na confiance na bango te. Parce que connaissance autozui ezo bala na te na bobiso. Eza lokolo te donné na kati ya iloko moko boye mais créer incompatibilité. Toyebi koloba. Soki lelo landi belite intellectuel na kati ya ba télévision, okoyoka bango ba cadre macroéconomique. Yoka ba terme mabimisaka. Na ba kota nyonso ya bokeseni, otoyebi esala kaloleno na bango. Mais ce que lelo combien ba universitaires na ba faculté ya économie ba bima na mboka na biso. Ko banda ba universitaire ngo banda na mboka na biso. Kino lelo. Combien ba médecin ba bima na mboka na biso ko banda faculté ya médecine banda kino lelo. Combien ba maître avocat ba bima ko banda ba faculté ya droit bima kino lelo. Na koya na biso lelo na mutuka. Toso beta moi lisolo ya koseka. Par rapport à makambo ezoleka entre Russie na Ukraine.
le Parlement de l'Union européenne va téléméli Russie. Ba lobi ke azo s'ingérer na makambo o etali eta ya batu ya Ukraine. Or ingérence wana est condamnable. Ne ba pesi ba sanction économique na Russie. Abiso do seki to yebisi bande ko etila zaki na bona mutuka. Ah, et ça libia bi oui. Sur le plan juridique, vraiment, Russie a condamné parce qu'il y a s'ingérer dans ma cambo ya bateau, il y a Ukraine, so Ukraine a lingi à s'adhérer na OTAN, et t'as l'Ukraine. So bi en tout cas de ce pays makasi, koyoka maloba bongo et pas ya ba maître avocat na likambo etali Russie. Bongo biso attend to organiser ki be élection. Mokonza mboka lobi ke non, to ko organiser be élection na fond propre na biso, biso moko to observer yango, biso moko to banda bande likino suka. Tout le monde, la puissance occidentale, balobi pas question. Maintenant, bino ba étudiant au besoin na domaine wana ya droit. Ba maître avocat. Pourquoi bobima ki na balabala te bo dénoncer mayo wana? Ingérence ya motino et mon na même boy na miso to yoki ke donc na ba ambassade so bazo loba yango. Ba maître avocat ba étudiant na faculté à droit, to yebi ke ba faculté à droit ils belé na kati ya RDC, même na kati Afrique. To tikala ko mona soulèvement ya ba étudiante. Pour ba loba ke non, wana eza ingérence. Contrat chinois. Code minier. Misa makambo mboka na biso so dotier mécanisme pour otombola mboka na biso. Parce que nani akotelemela yango. Ba étudiant botelema te bolobela yango. Souveraineté d'un État. Est-ce que même toke na domaine ya santé. Tolanda ba documentaire mingi na vuva mu télévision. Même na ba chaîne ya bokeseni. Lo lenge nini mundela prépara pa kota sida na mboka na biso. Na nzela ba vaccin. Eza pe na ndeko moko moyindo asala a découvert nzete moko Artemis ya so do bosanité. Esunga kana malaria, esili saka malaria mbala moko. Mais suka wapi? Bandeko balandi, chers étudiants, tobandi bisonde like ya lobby. Soki lelo ba yebazo kamba biso ba hutaki na ba université, mais résultats sur terrain eza négatif et linko bake binope ba yebosa lelo nanu na kotanga na kata ba université to yebake même formation ba pesa ki ba yebozo finga lelo pamba te lelo to koma koyoka na minoko ba étudiant médiocrité na classe politique. Mais batangeli wapi? Ba misusu balakisaka ba diplôme na bango na tangi na Louvain, na Sorbonne. Est-ce que le lenge ototangelaka? Ils ont créé une compatibilité na kozana biso. Bandeko balandi. Balobaka moto azobelisa mwana akoma kalito imolai. Soki kisio esimbite, wana esimbite, ba mekaka kino kiso oyo kobikisa bokono mwana zali kotungisama. Mais boni biso ko banda ba université banda motango kutu to kolobate des milliers ya ba étudiants. Mais kino lelo mabele ya Afrique eza kaka presque inexistant. Diamant en Afrique, coltan en Afrique, cuivre en Afrique, uranium en Afrique, plutonium en Afrique. Si vous avez des minéraux, ni sur la carte Afrique, ba débaptiser yango. Et longwa na ba kombo na yango naturel, ninga tata mokela kelela yango na mabele Afrique. Mo payanda pesa la kabiso yango kombo. Siko ba kela so de no kotanga université. Po ba lobi ke ndenge mokomi mokanda komeli biso awa. Moto akomi na université, aza moto o akoti a contact na univers. Donc akiko kota la fonctionnement ya univers, akiko yeba profondeur ya biloko o tata mokela kela. Nini ebomba mina nzete ya manga.
Nini ebombami na nzete ya safu. Nini ebombami na kati ya diamant. Après avoir kokota na kati koyeba fonctionnement ya maïwana nde universitaire akobimisa yango a exposer yango na libanda pour na solution ya maï mazali kotungisa mboka to mabele na ye. Mais biso kino lelo soko tali ba indicateur nyoso ya économie ya mabele Afrique kaka na rouge. Siko bino ba économiste. Et belo nyoso boza na mboka na biso. Ba professeur kutu ko lobate to mona bango bazo défiler na etando. Ngana za formé na Sorbonne ko saka na tenga sakati na France. Mais économie ya mboka Congo. Il est 3 fois docteur en économie. Il est 3 fois docteur en sciences politiques. Mais Mbuta Lumumba oto bete la katolo kino lelo. Azalaka 3 fois docteur wapi. Mais kino lelo 61 ans après kombo ya moto wana kino lelo etikala gravé na cerveau ya bayindo banso na mokili pona nini te na baloposo ya bokeseni. Likabo ya kobotama. Likabo ya kobotama. Solo bande ko mokomi mokanda aliboli vraiment maye ya motuya, maye ya motuya, maye ya motuya makasi concernant biso ba étudiant. Lelo biso ba dozai ko accéder na ba bibonga na ba ministère ya bokeseni. Lelo élite intellectuelle africain aza makasi na ko détourner. On a détourné qui 2 millions. On a détourné 15 millions. On a détourné qui 100 millions. Donc il y a une connaissance de la université et ça a connaissance à détourner na yango. Na to yoka te ke élite intellectuelle. Oh abimi se loko moko boy pona bolambo ya mabele na biso. Ezalaka te kaka ba détournaki. Basalaki boy. Bazongisaki boy maemaso ya mabe o ezali pona ta tombwa mokete pona mabele ya Afrique. Lelo tozo kene na 62 ans après indépendance ya Congo pe kolanda na ba indépendance ya ba pays Afrique. Soki ozwi moto ya mibu 62 otie liboso abandi ja ko kene na 3e âge. Aboti abandi pe ko simba ba koko. Mususu pe na ba kokololo. Mais 62 ans après indépendance na mabele Afrique. Boni ya motango ya bato mayele babimi na mboka na biso. Na ba 2019 soki tokobosa na te mémoire za sou malam, plus de 722 907 étudiants et élèves basisa ba finalistes. Tango mosusu 50% to 60% ba accéder ki na ba milieu universitaire. Soki pe basilisi bakoko sita ndakisa dozwi ndakisa 5000 étudiants basilisi na ne msusuka au mona 10 étudiants nde bakoti na misala 4999 nyoso bake na chômage tongo midi po kwa kozwaka kasa demande d'emploi tous ba français ya milai mais et pas ya loposo pembe baza formé pour bazala ba créateur d'emploi et non ba demandeur d'emploi. Yango komona pas ina bango to ya chômage ezali mukie. Mais biso pas ina biso total asikoyo combien ya ba universitaire o bazali bongo na kati ya bandako bazo chômer. Donc mondele a formé l'homme noir azala kaka pont auxiliaire o ya ko kokisila ba posa na ye. Oza médecin oui oza wana pour permettre bakisi na bango etekama o permettre ba microscope na bango etekama o permettre ba bistouri na bango etekama o permettre nyonso ya bango etekama tozwa ndakisa lelo mondela lobike microscope ekokita lisusu na Afrique te bistouri ekokita lisusu na Afrique te appareil scanner ekokita lisusu na Afrique te apesi ya margo na nyonso bino baibosisa la faculté de médecine sort na bino ozani. Est-ce que vous rejoignez Tata Dingis? Zala pena boye bio wana adoine wana ya kimonganga.
bandeko balandi et surtout biso ba étudiants tous a clé ya développement ya mabele na biso ya mboka na biso total ba étudiant ya libana ndenge ba se comportaka bazalaka wana pona ko défendre ba vraie valeur ya mabele na bango mais biso ba étudiant na biso to yebite mokomi mokanda senge to bongola lolenge ya kotangela to bongola lolenge ya kotangela pamba te lolenge nyoso totangeli ko bana mopaya pesa formation wana ememi elokote na mabele na biso soko za na domaine ya technique na électronique to nini ozaka wana pona ko tekisaka ba pièces de rechange ya loposo pembe eza la place moko te to mona électronicien na biso sali diode condensateur circuit intégré to mona te nyoso totangi awa euta aka epa ya bapaya téléphone euta aka epa ya bapaya microscope euta aka epa ya bapaya sko mukolo nini biso pe ba lutte intellectuelle to kovana dobi que notre trop c'est trop mais ba mibeko oyo eza voter na kata mboka na biso ezo bala na biso te ba mettre avocat to ke la mibeko ko bala na biso na kiboyindo yango moni lelo incompatibilité ya makasi surtout constitution mboka o et soigne ça ka ba politicien oh la loi o elobeli boy mususu oh la loi o elobeli boy la loi do baswana ka bazobunda po bazoko maîtriser te pambate science sans conscience n'est que ruine de l'âme on a ba vraie valeur na biso na ba don iné na biso tozana ba capacité ya kosala eloko o ekotungisa ata mokete conscience to société na biso na bino na botosi nyonso ministre na biso o atali enseignement supérieur et universitaire ya solo tolanda toli ya mokomi mokanda na botosi nyonso monsieur le ministre pambate tokoki kaka te ko formaka bato o ba bongo ko kota na kati ya chômage eza danger soki mondela linga manipuler alobaka ke omoni lelo bozana chômage soki bolongoli dirigeant o botie o bokozwa misala lokola pe étudiant tangi atali ta o ya tangi ko banda primaire 6 ans secondaire 6 ans université sans côté ba raté na bané élastique akoko mapem suna 7 ans 7 azoke na ba 19 ans ya kotanga moto sa bimi mandefo tango muso pe ya pembe bandi déjà ko bimaye siko oye bisaye ke dirigeant o nda osala ke bozwa misala te na bandi moto wana ko tomboka akozana raison ko tomboka mais ce qui se kotangi na système éducatif o ko permettre biso moto na tango moki atangi maza créateur d'emploi ndenge etelo nengo mafuta ezotangisa bana mwana déjà na mibu ya zomi na moto bato 16 ans a commis déjà responsable ya vie na ye abadi déjà komisali la oza na ngopusa eko pekisa te moto na 18 na 19 ans asali ba plantation asali makambo ya minene kino na ba 25 ans komi pe millionnaire to milliardaire mais biso a kino na 30 ans 35 ans moto azotanga kaka 40 ans akinaka ko beta matolo pona kotanga système éducatif o ba memela biso yango mokomi mokanda akomeli biso vraiment bande ko ba étudiant mokanda o ezali pona biso mokanda o ezali pona biso tozala te lokola bato ya maboma o aliaka amelaka abotaka mena e conscience moto liboma muso pa kosala bino pe litoka esungi pe bato o baza conscient mena kati ya conscience po moto liboma aliaka nini amelaka nini abotelaka wapi siko biso kotala kaka mabele Afrique salite etoni na Afrique bosoto etoni na Afrique moto moyindo azolata même na coupe ya se o moninga na ye moto abwaki lelo ba uto sala inauguration ya port ya banana na eau profonde mais na IBTP ben ingénieur pe bazali ya bâtiment mais basali toujours recours na expert pona nini tomitu na mutuna lelo courant na mai na mabele na biso na mboka na biso so kena ba robinet so robinet koma ko kauka bana ba cuivre koma ko récupérer pe ba robinet ba keteka ngona ba cuivre
Pour moi, il y a un souci. Forage des Esika. Pour tous la capacité, on a la singate, et on a la transformateur. Mais si vous avez une connaissance sur Wana, bandeko balandi, bandeko ba étudiant, Nabino neto kotombola mboka ya Congo, pe mabele ya Afrika. Nabino neto kopesa lokumu na loposo moyindo tango atelema bi voilà. Loposo bango nde batelemi. Mais nous sommes pas beaucoup salema et sengeli to considérer ba valeur na biso ya kobotama ba don iné. Mais pour moi so wane salema moto ayebi nzelo wana mokomi mokana na komeli biso. Et ça tatantsumbu te tatatuma tinika commentaire. Mokomi mokanda fumukusu kia mzala pana na ngola nde ba komeli biso. To pesa bango confiance, to poussa na pembe neto loba ke monoko ya mokolo ate lumbaka solo mais bimisaka maloba ya kitoko. Maloba wana ezali na bénéfice na bomoi na biso. Bisope atako tozalaka na bajugement nyonso liboso ya fumukusu kia mzala pana na ngola mais mokanda oyo voici ma lettre boluka yango bosomba yango pe maito kozona kati pona nini te to poussa na pembe na ye lokola komi mokanda o seki bazali na maya motuya o bakoki ko orienter biso polobi tozala ba étudiant o so telemi liboso ya étudiant américain, étudiant français, étudiant belge, étudiant chinois yo pozala na lokumu ya koloba liboso na bango et tozali liboso ba étudiant wana o gumba motu pamba tita ba kotala kaka mboka na to mabele na yo foin na foin. Ezali soni solo bandeko balandi télévision ezali ngonga ya mboto kabwana na bino to koyema nzemba moke o bakoko bayembaka tango basala kinzonzi. Ainsi dise zibula makutu wa mambu zibula makutu. Do tango mokanda o etangami mola matoyi pona koyoka mainine lobami a pona bolamu ya ba étudiant ya mabele ya Afrika pona nini te ya mboka Congo. Tika tozongisa matondo ya mingi na bino baye bolandaki biso o lelo tolobelaki mokanda voici ma lettre. Soki tokomelaki bino na kitoko boye ezalaki na lisungi na sima ya kamera tobengaka bango nkwanga ya ntolula kotala ye na mokiete mais faut pika pona kosilisa yango tata mbala matsadila pona nini te na tata kwa kumaisha cameraman ya balongo tosongisi matondo ya mingi na tata ntimba le superlatif absolu mpose pona nini te na tata ndombele botale pona nini te na tata kangonda tozongisi matondo ya mingi na vunda na biso nganga ngunza ntimba molandi monene ya émission mikandami ya boyebi matondo ya mingi epai na bino mokonzi na lisungi na bino banso oyo bosalaka epai na biso na émission mikandami ya boyebi tozongisi pe matondo ya mingi pamba te todedie pe émission epai na bango mokomi mokanda oyo voici ma lettre fumukusu kia mzala pana na ngola pe na bisielele bikula efuta nyonso pondu ya kala pondu ya sika oyo eza émission na bino biso na bino tokutani na manaka ezali koya na mokanda oyo kosala biso kitoko lisusu po tozonga ba conscient na kati ya mabele na biso kimia ya fumuki mbangu eyingela na mabota ya ba étudiant banso. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika.